Merci Yvette Kalombo, Nengo Bimi déjà Narando. Merci vraiment. Osano toujours au capi, mais mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Yvette Kalombo, en tout cas, maman osali geste moko ya bien, obimana rando contre Karine. Osali vraiment bien. Nalandi bémission osali turoyo. Namoni osali bémission oyetali ndenge sengeli osala. Comme chroniqueuse, ndenge yo moko lobaki, osali chroniqueuse. Alors, Yvette Kalombo, osali bien na tina nini parce que soki o continue ki rando yo moko yebi atan expliquer ote olingaki ozala écrasé. Donc soki ba écrasaki yo na lokumu yo na resposa kanango na mode de vie o memaka elingaki nyonso ezala écrasé pe effacé. Osali vraiment bien ozwi direction mosusu. Bato pe o bayaki pa na yo, team na yo, ya chasse ya lipa Amérique, na kanisa soki penza, basepelaka na yo, bayaki po basunga yo, na ndimite bakokima bakotika yo. Mais bon, soki bato pe bakomo dimine, turo yo ko décourager te, ko décourager vraiment te. Kosala ni tosalaki te tango fungolaki IVK News. Omonaki bato bakotala ebele pozalaki ami d'avance ya Karine Mokonzi. Bato babendani mbala moko pe otiki na yo. Turo kosala bongo te. Po oyo pe baye kotala yo, yo moko yebi. Soki baye kotala yo ebele wana, ata kutu na lobi te, n'importe quel mutu akoloba kaka likambu oyo eza na mutu nanga, eza pe na mutu na yo. Kombo ya Karine Mokonzi, mute tindaki baya kotala bongo. Rando ya yo na Karine Mokonzi, mute tindaki baya kotala yo bongo. Yango, bato muke o bakotikala. Soki ndengo tiki rando sikoyo na Karine Mokonzi, alors sepela na bato wana. Ata baza mibale misato sepela, continue musala. Po deja na mwa oyo, mbongo ekotisili yo, na kombo ya Karine Mokonzi, ba misusu ekotilaka bango panda inane, misusu panda 2 ans, misusu tilelo nanu bakokisi yango te, nanu bazwi yango te. Basali pe 4 ans na kati net, babimaka pe, bakende salaka ba reportage, bafilmaka pe, bapoliticien, basalaka pe ba interview ya kitoko, mais ti sikoyo nanu bazwi mbongo wana te, mais basali 4 ans. Boza na bango na Congo, soko verifie bien okomona, bandeko basi na mibali, lokola yo, batikali kozwa mbongo yo zwi te na 1 mois. Yango Yvette Kalombo, biso tozalaka wa, netinga papa robo, na linga rando. Mais soki po bimi na rando, en tout cas fona félicité yo, pamba te ozwi nzela ya bien. Po Karine Mokonzi, ezala, azali ami d'avance na yo, mazali icône. Azali mutu mususu, aza mama YouTube. Ami d'avance na yo, eza nango toujours. Mutako longolango azate. Papa Wemba, atatika biso, azala pe na ba ami d'avance na ye. Ami d'avance ne kaka ya kisasa te, tina bandundu, azala na baninga na ye, ba ami d'avance. Po aya na kin na âge oyoyo,
bino kutu si boyebana na Karine. Alors baningani pe wana batikala kaka na position na bango, mais baza toujours bami da France, bazalaki toujours bami da France, ya Papa Wemba. Ndenge moko pe yo Karine Mokonzi aza toujours ami da France na yo. Mais na likambo etali internet azali mama YouTube, azali icône. Donc ezala ndenge bozaki na relation, ezala ndenge siko bokomi keba pona rando, aza toujours la même. Aza likolo musika ya yo. Wana focha yango na mutu. Pamba te yo oyebi otanga. Pe soki ochango na mutu ekosunga yo. Oyebi bien aza adversaire na yo te, aza pe na se na yo te, akozala pe na se na yo te. Kokanisa te ndenge banda kokanisa wana. Yo kotelaka ye, ya kotela kote. Non. Yo kokotela ye, me ye akokotela yo te. Sankara aza ko défendre Wera, me Wera ako défendre Sankara te. Kuna kutu na ke musika. Bami da France bazali pe. Le King Fally Ipupa na Sankara. Le King Fally Ipupa ako betela Sankara ba hymne national te soka komosala pa na ye. To soki bakomotambula ndenka batambulaka. Ako bete ba hymne national te o Sankara betaka. Mais Sankara nde muta ako beta. Pour comprendre moi moké. Bien sûr, la comparaison n'est pas la raison. Yango wana Karine Mokonzi na yo, Yvette Kalombo, ndenge otikirando, ozwi nzela ya bien. 998 makambo etikalaki bomba yango, ou bien kolukano yango te. Po tout d'abord, na ba live nyonso ya rando osalaki, elakisi ozalaki nango te. Mais na kokota kuna te, po tumbola yo pota te. Soki na lobi oza okapi, oza toujours okapi. Wana eza injerte, eza nde comparaison et la raison. Donc, tango kangami mingi, neti okapi azalaka na Congo, ozakaka okapi. Ngate mna bimisa yango, mais équipe ndika moto babimisa yango. Malika Mania, aza fier asala na ba live, aloba andimi atikala okapi, etangisa kenda Dubai. Alobi turo yo, oyo nyonso akokabele te, soki pa ko voyager te, andimi atikala okapi. Alors yo soko zo kapi, ko regrete te, ba oyo ba voyager kutu, ba komi lelo okapi. Alors yo, okende epai moko te, Brazzaville ezaka ndenge mona Congo, donc yo zali okapi bio. Limisanga. Nazaki na posa ko seka te, mais bon, ko seka eyaka ndenge moko neti kosu. Mais eloko ya bien na lobi yango, obimi, bima libela. Oyo nyonso bakoya, batuna yo soki ndenge nini, bom kokipe te. Ba main noire kotala bango te. Pona un mois oyo, ozwi lopango. Bon, terrain. Faut te loba bien. Terrain ngo pe babenga ngo kaka lopango, c'est bien. Mais pour benga ngo bien, terrain. Lopango moi terrain na yo. Wana kaka terrain, lopango te. Terrain. Pour ça lopango. Ozwi, eza déjà bien. Donc, oza déjà un héritage oyo kokopesa mwana na yo. Kaka na un mois, na moins de un mois. Osungi bana classe na bakaye, na kombo toujours Karine, na makasi na yo. Po yo mto telemaki na micro, obanda ko loba, oche courage, place wana félicité yo, ndengo botaki courage. Pe kombo ya Karine Mokonzi, esungi yo. Meli kambo mususu na koloba, kobanga te pona cheme, mutalobaga, soki mutacheme, makambo bebi, wane za ye moko Karine Mokonzi. Menga tangu na lobi me, makambo bongi. Biloko mususu o lobaki, pona oyo kotsaki famille ya Karine Mokonzi. En tout cas, wana luka moye, o soignakango malembe. Baza bandeko na yo, bovandi, bisika moko, bovandi, babalabala pembeni, boyebani ba famille,
alors luka moyen oswanyango na ndenge ya CC po bango basa bato ya YouTube te alors oya yo baozwango ndenge mosusu bato bapopolaka Karine bango bayebani na bango te mais yo oyebani na Karine alors luka oswanyango na CC komituna no kutu te bongo Karine Mokonzi akoswanye ndenge nini na famille nanga na lobino bien aza icône et puis azalaka na poto aza pene ya famille na ote soki ya koswanyango ekoswanyame bato mosusu bakoswanyele ye ye mpe akoki nde kosala yango mais par téléphone ou bien par télégramme yokanisi nini WhatsApp c'est possible aussi nalakisi kaka différence oyo boza nango mais yo luka mpenza moyen oswanye yango pamba te boza na bango ndinga oza bisika yo ezali famille no eza monene famille ya Karine mpe eza monene luka oswanya yango na malembe ekozala bien mpe lokola okomi na baémission na yo oyo komosala otiki rando bango mpe bazomona mpo bango baza wana ata bazobengo te ata bazosolola nao te to bazopesa mbote me na kati na bango moko to mibale bazolanda batala yo okomema makambo ti wapi bango baza na posa ya komemo bisika moko te me batala soki yo okokende ti wapi balongola yo kaka na valeur na bisika batiaka yo komituna susu te mpo na Karine Mokonzi yo moko oza na réponse oyebi Karine Mokonzi ye moko atika bisika nyonso bapona ye batia ye atika kaka na famille na yo te na famille na ye mpe na mokili ye azali toujours ndenge nalobi icône nakanisa Yvette Kalombo place wana tosololi kitoko mpe toyokani malamu otikala malamu mamana Méchane, je crois. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss, ya ni ya danger, donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.